Mbote na bandeko nyonso tu oyo bozolanda biso na mokolo ya lelo na émission na biso oyo ya vérité polele conseil de l'Éternel o wapi epesamaka epai ya ndeko na bino René Abiri mwana mosala ya Nzambe na ndenge kosakana te. Et alors na ba photo oyo bozali komona comment est-ce que bandeko basi na mibali bazali kobebisa banzoto na bango na sentiment na plaisir ya mokili ya keba mona batala baloba na mokili soki ozali ko vivre pona batu batala bamona ba apprécier to pona kobangisa moto yeba eteke ozali na okosala eloko moko te, au contraire ozali nde komi détruire parce que biso tout ozali ba créature ya Nzambe, créature moko ta koki ko faire peur na créature mosusu ni ko impressionner. Et alors kaka ndenge na lopoto tolobaka tout ce qui brille n'est pas dehors. Et alors kasi botala bandeko na biso oyo lolenge bazali kobebisa banzoto na bango kobeta tatouage bandeko balinga mikati na nkolo ezali lisumu munene na misu ya Nzambe, ezali lisumu munene na misu ya Nzambe. Nzambe akelio mwasi kitoko, akelio mobali kitoko, tina nini ya kokende kozwa nzoto na yo kokoma babi komelela epi na mikoleko ya tokomeka un peu ko définir na bino basigne pe basignification ya tatouage. Le mot tatouage wana toko définir yango pona koyebisa na bino elingi koloba nini. Mais kasi yango wana tozozonga na makomi na Nzambe ezali koloba na biso boye et que mon peuple périt faute de connaissance. Ndeko kolanda plaisir te, kolanda sentiment te, ngonga esi ebelemi oyo biso nyonso tu esengeli to s'approcher to pousa na pene na Nzambe parce que mokili ezali déjà ya kobeba libala to kobonga na vie eyaka na nzela na ba tatouage te, surtout mingi bandeko na biso ya basi okozwa tatouage babeti yo na masoko, babeti yo na mabele, babeti yo pene ya vagin okokanisa ke non de bonheur to de bien ekoya na nzela na yango ekoya te, mais au contraire ozali ko détruire nzoto na yo. Nzoto o tozali ko benga yango le temple de Saint-Esprit. Parce que ozwa exemple to pe likanisi yake ndaku na yo oyo yo moko osombi na mbongo na yo ozwi temps ya kotonga yango pendant plusieurs années. Ozwi locataire moko a côté lio na ndaku abandi ko modifier ndaku na yo sans même kotuna accord na yo. Soki yo muta mokili okosilika boni Nzambe oyo akela likolo pe na se oyo biso tout tozali ko appartenir na ye. Donc bandeko tobanga Nzambe topusana pene na Nzambe parce que na Nzambe nde tozali na vie, tozali na vérité pe tozali na vie éternelle. Tobongisa lobi na biso to panza sango oyo pona koteya bandeko na biso mususu oyo bakotala biso na bisika ya misika. Merci.